Fensona aza igwe. Donc ça na mabemo beaucoup ça peut bien être. Otala ma boko Blaise Boula te flexion makasa yo pesa ngwe. Boko ya Blaise Boula. Ben flexion na. Yo be po pesa papa chez Mboto mona te papa chez Sozo le Chaboy. Solo so ina nzelana. Boko ya Blaise Boula. Yo pesa we bando pesa Mbote na obo ndeni yo maboko esa bien. Maboko ya Blaise Boula eza bien te. Bon ya ndo bana to obeta kan solo nani. Kasi bino nga okende go we mango lo ngaba ko na yo so. Na kana lo bino onda esina tangie to ofandele peta tena ese maboko ya bien te. Eza be flexion pesa we raté. Blaise Boula tande lelo ana kisasa. Ko Blaise Boula ndaza il faut abanga le roi de faut nga papa chéri. Blaise Boula boyebi kasa ingénieur. Ingénieur c'est le. Aza mutu moko na minito yo ndo za se faire repasser no bébé na ndako benya yo comme ça. Blaise Boula. Mais aza ingénieur so moko pour la télé. Ouais, c'est ça. Moi net ça. C'est pas frère bébé ko benya ingénieur ya ça là. Mais le lo ba fenso ne ba longo lio na place yo tangati. Ba comme so célèbre la musique. Est-ce que pas Blaise Boula comment servir là-bas? Blaise Boula comment servir là-bas? Tout n'a pas pu le pas servir au cerveau. Kende tout na moi ça Blaise Boula neko qualité. Dans la personne qui s'est fait dans le couleur congélateur. Je jure devant mon Dieu, c'est la tombe de ma mère. Enfin, je jure, dans la tuer. On a le babo qui s'attend dans sa famille. C'est la tombe de ma mère, de mon père. Assis à qui on fait le couleur. Avant le couleur, il y a congé. J'ai ma, la lobby boy. Maman n'a pas le 6 juin. Maman a coupé le 6 juin 2020 le confinement. Ok. Nena lo babo na zolonga awa na matamutuka so na kosi na sala accident. Blaise Boula, ayeli bisokiti. Blaise Boula na ayeli na tabo. Oh, Blaise Boula. Et ça là ni comment la Blaise Boula yebi. Nathan habité a mérité Nathan salinga ko a mérité comme ça là nae. Ça yo ka vocal ya papa cha yimati. Baka kate bande ko boyo kalisa po ya wenge musika ezalaki mokolo moko e na libaboma. Didier Masela, Wera Sonne Jibe Piana Ale Makaba Basangani, Basali Wenge Musika Moupa Mebini, Basali en 4 personnes. Bandi combat na songi ça fait rigoler, pembe na les rois d'apoi batu badinga te combat to balko swan tina koma lelo na mbasu. Na botama mama na botanga na sikati so mbasu. O mbasu ko na les padres ferré. Ferré sozo talanga bagolo botala. Mbasu comment on les padres. C'est botalanga mama botanga abotanga na sikati sodi yamba sodi papa botanga na sikati sambasu na bana komba oyo nde komaka na niveau na koma a na yati na répétition ferry batanga na ba image il y avait des gens au bakenda botonga ngai pa evento le nzamba sani nga grâce ferry a saleli o nga na lingaki aye et devant papa na ye Talasco Essengo, Tala Bolingo, au Ferrazui, faire rappeler si le roi de Fombo de Talasco, ça fait René Matissou Makasi. Koko ya baptême, Koko ya moi na baptême à Koufa, le monde a conféré le midi. Yoyika ya bangon de Fubaya. Jiba Koufé la Bamatanga, Yana Koufa Kuna Bakananga, Bamakabele, est-ce qu'on se l'a dit? Papa Mba Koutou Mikasala Poyo Yibaye na vie, à Koufa Yaya. Et puis quand tu sali bien, là on a séparé la idée. Oh, ouais, moi le matin, c'est que yo, ça une des guitos. Oui, les guitos très bien. Les toko. Adam t'a pu les attaquer. Il y a un gars au même ça le matin. Au faire la même ça matin, oui, c'est bien. Allez, des paillettes à Igan. Faites on a talaki calendrier, va conserver ta la pote. Azui Bercy, Atali Bercy, Atali Zénith, Atali Palais des Sports, Atali Madeleine, Atali dernier concert au Tobetarana, avant de combattre Bandezara dans le Stade de France. Avec Otala Zénith de Paris, à jusqu'au Siomio Zouana, à Sangui Sango. À côté de ce qu'on a quatre. Donc, il y a déjà conseil à Arena Grand Paris. On s'en rappelle déjà l'avantage, il y a déjà quelques chansons de Robert Morodi. Oui, on a un CPL Sabino, les retours, les oui, on a un niveau Poto. Poto, les lits forts, il y a les mêlés, il y a des mais il y a place en Kénan. Bazo Luka fait, tu fais tes soyati. Bazo Luka conseil soyati. C'est comme Bazo Venema. Dans mon tunnel, ce fois, il s'est Bilamba. Bilamba, il y a des vieux gens, il y a des vieux gens qui ont un conseil à Werason. Parmi les bons, il y a le meilleur. Général Investment Service. Une société d'un Congolais aux capitaux 100% congolais. L'une des rares qui vous offre une gamme variée de services dans différents domaines. Nettoyage des façades des immeubles et de tout autre espace de vie. Dératisation, désinfection, désinsectisation. Production de papier hygiénique. Production de glaçons. Spécialiste en logistique, spécialiste de l'immobilier, boulangerie, traitement des plaintes. Il met à votre disposition des camions-bennes pour l'évacuation des déchets et immondices. Le tout à des prix défiant toute concurrence. Contactez
Contactez-nous au 085 090 19 99 ou au 082 79 92 076. Rendez-vous au boulevard du 30 juin, immeuble Virunga, appartement 6, premier niveau, Kinshasa, Gombe. GIS, le meilleur. L'artiste, c'est l'improvisation. Na honoré dans l'émission. Africa Elengi TV, votre chaîne, l'incontournable, la star des chaînes. Africa Elengi TV, la magie de l'info. Bonjour, bonsoir à vous très chers fidèles téléspectateurs. Ça dépend à l'heure à laquelle vous allez nous capter. Très ravi encore une fois de savoir que vous êtes tellement nombreux à nous suivre en ce moment sur Africa Elengi Télévision. Un grand merci surtout na bateau tout ba disposera ton pour na biso na bateau ba partagera surtout ma vidéo na biso. Je vous rappelle que c'est moi humble votre serviteur Kirite Chimpi, hyper superlatif de la chronique musicale. Merci surtout l'équipe Mobimba Africa Elengi Télévision. Ils aura toujours voilà pour nous servir biso. Pourquoi pas notre invité d'aujourd'hui, il s'appelle Papi le Prince de Wenge Musique à Maison Mère de Weranson. Avec lui, on va essayer de parler de tout, sauf rien aux actualités. Et puis on va mieux placé à vous répondre à la question de Bisso. Pourquoi pas tout au long de cette émission, tout bête solo, il y a Paris Arena Grand Paris avec Papi le Prince de Weranson. Igwe le roi de la forêt, pourquoi pas te mettre à actualité à la ligne, nous sur réseaux sociaux, tu reçois là vraiment tout le roi Tozana Mopanzi Sango, Yahweh Ranson. Merci déjà na Dada Ulungu na Suisse pour nga na benga maman sociale, pourquoi pas na ya Théo Zambo tawa l'air à dollar et là la tête, dans le cadre qui toko wa 155 juste na rompe Willery aux pour ça se détendre kitoko place à malamu ya roya ko se défouler awa na Willery espace 155. Merci surtout na ya Willy Moucheni le neke le sel le véritable code mécène au Katana jamais, pourquoi pas na Drey Mabaya, un bon tonton, il n'y a pas de comme toi. Merci aussi à mon ami Megra Mangwana, bon séjour à toi à Paris. Merci vraiment à tout Balingra Bisso. Merci à Lionel Ditamba, la ponctualité dans les sons. Au Parolanda Bisso depuis quelque part. Richard Antessa derrière la caméra. Soit vous à la même morale, Nanga, Fongola Bisso Rosala. Vraiment bien là, j'ai dit déjà bonjour à Papi le Prince. Ouais, bonjour Eric. Bonne santé. Santé, ça va par la grâce de Dieu. Bonne évolution Marambu, bonne basango ya Wenge Musique Maison Mère. Ouais, merci Eric, merci d'avoir fait la tête, tout le monde dans la mission dans le monde là, na Rosa Lengata, banda parole, ça pour t'en remercier, mon big boss, ou sur les rois de la forêt. Monter ma maman, si déjà, ma pata, maman, bota, bana, baïdika, américaine, américaine. On a fier, vous m'avez on a vendu téléphone, on a payé. On a payé appel les coticateurs américains, Undertaker, na Benga. Aïe, papi, le poste, comment c'est fait, si ban, abino, exaucé, la gladi, depuis ban États-Unis, bazot distingué dans l'université, mais abiso, bazot zoité. N'a pas de problème, on a été pour nous faire ma canne, il faut nous faire Patrice, nous faire Jonas Simbese, nous faire Ginko, parce que tout batanga le roi de la forêt na IEC ba ebiki we ranson na distinga ki yango moni ba ne ba zo ba distinga so ne tout ba kenango mais na yotala exaucer na gradi ba zo kati na pekisa ko laksa bana Macron na classe ko laksa Sarkozy na classe mais mutema malamu ba exaucer na ba gradi ba zo laksa bango et puis Macron donc tu vois merci na bango et puis na merci na place ba mbibiso a to ça vraiment na Willery wana na rompo na 155 et puis to za mota mutalera dollar et là la tête parce que to se bovandi ne beaucoup
comme na 23h59 soit ça 10 000 $, ticket pas ko ta na journée mususu te ya ngari la te. J'espère Papi le Prince ça ba question ça ba réponse ça ngai. Voilà, Papi le Prince, je pense qu'actualité ça obligé biso to solo la na yo pour que tous avoir précision au événement. Il y a Mounene, il y a les rois de la forêt Weranson, et Rosala Bongo, le 14 février. Le 15 février, na Grand Arena à Paris, Batupena Barosé, la Weranson. Retour sur scène, cette fois-ci, il y a les rois de la forêt à Paris pour Basela Gibino comme il faut. Batuba Beti Beti na Bango, cette fois-ci, les rois de la forêt, pour revivre Bilengui, il y a Kitoko. Est-ce que date toi, nous a toujours maintenu pour la événement, il y a le 15 février, il y a Weranson, les rois de la forêt. Entourage chose pour Michodi. Et puis ça, Batuba Beti, tu vas coup de chapeau, Batuba Beti la poto. En tout cas, les gars, bien ma casse, na CP, na PC, bah on tout coup de chapeau. Mais si vous êtes sur Robert, t'as comme des événements. Retour de Weranson à Katamekeli. Sur scène. En tout cas, tout le monde a tombé dans le dada pour degré Nathalie présent dans Weranson, na zo travailler. Mon ébiso, tu l'as appelé, bah travail na so bon mon ébiso, tant ça va physique na niveau ça de mardi. Ota ba misa Weranson Nathalie le que moi na biso dans ces zones. On va bien baloterie, Nathalie Sarah. Au sentir que banon niveau va travailler déjà Grand Paris, bah Ujana, na voilà coup de donc en tout cas Grand Paris wana bon biso toi sur le leur pauvreté parce que Weranson a ça déjà nous surtout et on a ba Weranson c'est l'homme qui contrôle le territoire du royaume Congo systématiquement d'être un pouvoir extraordinaire capable de guérir même les malades pour voir aussi ma malade abiki là-bas nous devons raconter Weranson est à la lumière de la musique africaine parce qu'il a apporté un coup de projecteur dans la musique grâce à Weranson de bon la musique a pas été aux avoués la date au vendre bosse ba des musique au monde a 9 fois ça donc ya Weranson moi quand tu la bino bandu quoi moi na tata moi si maman l'équipe c'est-à-dire que ce où Rabeti aussi ça au monde a déjà na simanae et ça a déjà moi nae toto atembe l'homme de Kassa toujours rien l'homme qui se rise à son origine la multimilliardaire livre sterling et puis ministre présidentiel l'homme de chemin de la gloire hériteur beta so batudi nana obeta babite moi na Weranson so vandi bo omoni le padre Ferrego la obeta so batudi nana wana moi na Weranson o vandi bo omoni Fabrigas moi na Weranson otali ba milliard de sons omoni ba depuis qui pour ba Bill Clinton ba JDT donc c'est-à-dire que descendance à Wera pour ça to sili qui Wera sika comme na bakoko o rabina file so abeti o kaibator abeti Patrick Bekam tales ko na minito chomi pas comme sous leader chomi na yango moni le 15 février, à ne pas rater, Balobi Arena Grand Paris Tosoya. Et puis la CPL, parce que grève événement, Batou Bazo Soba, parce que la minute, tu tiens à 3% de billet. 3%. 3%. Parce que billet t'es cami, et puis Batou Bazo, la délégation Bazoya. Le bin a fait la boutou, Massalanga Benga, en direct aux États-Unis. Péri Mosengo. Na petit frère Neken Mosengo, en États-Unis. Bah bien, tu vois, Bazo soit congé le 12. Déjà, Bazo le 12 congé, le 13. Malama Bazo billet, Bakiti Paris, pour baser là. Grand frère n'a pas bien partir Canada. Titi Mosengo et Balambong. Délégation Zoya. Merle Kassi Kutazo Kende. Et si tu es saninga bien, au début patron de patron, boss de boss formateur, boss. Au babin boss Ibra. Nous avons sommé des avenirs à Katalemba. Aya so mana commune bat la bonne de côté ma commune à Lemba te. Pendant que aux ans après ça on vend beaucoup mettre ça on vend des scanners. Zo ba bonne de boss Ibra. Boss Ibra somme 500 billets à sali faveur na ba service. Na ba serveur nyo so tabi bon. Ndenge mukola inauguration bo mona le roi de forêt qui awa niveau bandol les nations ça na bino sur faveur na même bino bo que conseil à Grand Arena Grand Paris comparé à Grand Paris donc c'est-à-dire que boss il va so 100 billets et puis Serge Bangala le patron certifié va changer décor à Lemba est-ce que c'est bon qui tanga na Ari collègue comme Ari Serge Bangala il est pas so 100 billets Serge Bangala donc c'est-à-dire que conseil est comme il y a menace il y a un moment sur le roi de la forêt au monde a biso to saki journée mondiale ya kolta mwana ba vélo na compte physique si na Paris ba to mon archevêque Ben le Bobo na Château Rouge ata moi na vélo archevêque Ben le Bobo mais c'est zéro fainéant donc c'est-à-dire que Weranson au monde ministère il faut y ba aux sports parce que il y a si je me trompe pas conseil moto beta na poto bo bitumbe banda na podium we ba ngosu au jeu de tête bana beta mouvement de roi moto azo akanabat Bill Clinton azo beta makofi ba bindo mazo beta ba mouvement c'est-à-dire ministère il faut au salaire physique ministère tara 20 na beta silikoti et là ça que ba tout danga pour dani Weranson a changé raté aya azo travailler trop et puis aller à bureau bio bandindi mi Congo zobat donc comprendre niveau de travail to ça sur les autres parce que le ça ira bien 20 na talaki calendrier ba conseil beta la poto azui Bercy atali Bercy atali Zénith atali Palais des Sports atali Madeleine atali dernier concert auto beta na avant ba combattre bandezara na Stade de France ayiko tala Zénith de Paris azusco Siombio Zuana
asangisi yango akotisi ko na kati donc bato bazoya déjà conseil ya Arena Grand Paris ba ozala pe déjà l'avantage ya koyoka déjà quelques chansons to robeta ya Morote pour na ebisa que dernière même mission to sara to aussi ça album Morote na poto oui donc c'est à dire na minute on est presque à la fin à Morote mais finition na ngoto ça on a niveau poto quand to zo kende boy to aussi ça peut Morote entre temps va consommer toujours tous ces pays ici-bas l'homme de tous ces pays ici-bas yo avant et on a essayé le kebo ça la calme mais oh ça c'est événement oui rançon na zo ko sepeli sabino le retour de oui rançon na niveau poto les li fort ba ya ebele ba somba bilamba mais bazanga ba place ok nango bazo luka fête zo yati bazo luka concert zo yati c'est comme bazo événement donc mutu nyonso fa bimisa bilamba na ba bilamba musu ba déviation on te faut ba déviation quand na concert ya oui rançon donc Arena Grand Paris a bon mon démonstration parce que 20 ans na la kinga abi papine na oyembela Robosa la kutu na cantine de David aneko yemba. Ndenge wera uzo yemba na tali bota wera kwa disu bebe na kata berso ba ko déchaîner kwa tatoko. Na tali bi wera bana beba ke classe ba tali longo ba boy ko lia ba bete to déchaîner déjà et longa wera c'est perception de comment na wera na zo ebiso tona isa que wera c'est l'homme qui contrôle les territoires du royaume Congo. Systématiquement d'être un pouvoir extraordinaire capable de guérir même les malades. Wera kota la mama emo malade ça la désatira ko lo baté abujarate. Wera ko tira sko ba na kata mama emo. So ba malade ayoki penda mu pepe nini wera tsona ye wera ye ka wera so ye kotiti ndenge yindaka atiki malade ye mutazo kenya malade ye pe famo na longa wera au moment où il donc n'est pas longa wera ndoka wera zo kota ngena na pavillon na bango malade azala bukala abujarate batu ne wera tsona ye tanga ba tu awo baka nani ba wera mama zo kota malade atale longa wera abiki abia na wen nzo maladi pa bi kombo na wen makata ya no wana mutabenga ngoka masisi mapata nzo kana maladi wera so na simi maladi abi atuka tie guéri des abe ko bimana yo po bima maladi abika yango bana poto na ebike na minute bozo benga nga président d'homme na li Antoine merci pour la auto zo sala en tout cas ya udi pexieme Guy Malela Chigito Bango Alemo da Paris 16e na ebike ba président bila kolo ba mama na biso ba mama Claudine Kinwa ba président Golf Kizola na minute yo botelema bino boyebi parce que wana biso to na ba groupe soutenir wonye musique na niveau ba WhatsApp donc partout ça là to les originaux de Weranson ils a dirigé par Patiboa Vida d'Angola n'a pas touché ma boaka tozana les formidables de Weranson président bila kola sana ba Mike Musisi ba PDG Alain Mutaga tozana ba les fidèles de Weranson yemoko le président Golf Kizola le président à vie zomban tozana club de Star tout le monde directement Poutiboul Odi Mandaka CPI moi Sinzambe so tango di Mandaka tanga Élysée Bokota cotation na ya vie na papa na biso Alain Milungu zomban tozana ba les chanceliers de Weranson et président Dr Iggy Malongi donc c'est-à-dire bino nyotu bo se mobiliser parce que le roi de la forêt a ngapé Sabino ba tebele na Château Rouge ba mona sous plainte Château Rouge ko baka mutazole ka roi bana makelele siko ba nimba mona ba plein wana o le roi de la forêt isoka kiti na kata Paris aleki na Château Rouge ya Okangama parce que ba hindu c'est ba hindu ba nani ba indien ko indien mo mkoto kenaka na pas pauvre Tonton Jacques na Londres indien mo Kangama ka magasin Kangama na staff ya Tonton Londres donc sur le roi de Fakoti ba moni plein muto budget na libanda indiana ateka mkolwana akanga magasin ngai suko mona lote donc sur indiana bengi abino ba iseke Weranson na zo ya lisusu muta tekisa nga ba bilo na nyoto yona donc indiana monani azabe so kanga photo na Weranson le roi de la forêt donc bana tu ya maison mais bolele papi les princes papi les princes sa promotion concerté papi les tout monde na odi manzaka na Sankara mais boye ba quitter pour na justifier bino ezali papi à côté 2025 na maladie na zali maladie za masali grâce à bino papi les princes yo kotika na maladie boyti tala côté kuna batu bazo manquer le roi de la forêt siko côté ba fanatique bazo le la papier ya baye ba peut-être na yi maladie donc on a remarqué papi les princes on a naté na mona naté et puis na ko sepela na la zaso na saka absence à une semaine deux semaines il faut être la remarquable ba fanatique baganga azawapi yem ta sepela sakabiso azawapi yango na saka muta travailler ka très bien zo pai la ba to sele ngati ba congolais te comme ko balamba soso ba utuba luka kirda na ko ba ya ndunda ba ko sele lem ko sale ngati abongote tozo travailler tout ça bon tozali à Arena Grand Paris ils ont la capacité à combien de places au Weranson na Robeta na Mikilian Poto Antoine en réalité yango mo zali na capacité il y a 9000 places assises si on comme ça on a 25 ouais 25 000 places na esi bato balongo la ba rideau wana et si là ya hotelema ya bato na ba hotelema wando chaika assise o evandi
Zomban. Très bien. So bato ba hotel mana yeba ki ba ole kana na bato ba ofanda. Pour Moutouaza a besoin de l'Ongawera. La fosse. Moutouaza a besoin de l'Ongawera. Où est-ce que ça a été? Pour Robina et Rovanate. Robina faut téléma. Zomban. Pour Bisson les Anna Batu Bakotelema et le team Sukuba et Telma à la podium. Laissez-moi mon thème à la podium. Oui, mais mon thème à la podium. C'est-à-dire que Nabato Baroton d'Alibanda Tochela Bambe Crash et Abatali là. Parce que même sous Babia n'a pas encore ta tête au Luc, la Bambe deuxième conseil. Il y a un moment où Bataré n'a pas déclaré, Babi Arena Grand Paris à niveau au Batalika de Car il y a un mois. Et si déjà 50% va billet vidé. Abi ma biso billet terrain ba teka bon. Le comment système sold out. C'est ça de les arrêter. Biso ba ajoanate. Ina on nga ba le anglais. Biso da bana beta yo ba benga guichet fermé. So yebité. Abi lo kan taw anglais sold out. C'est ça guichet fermé. Voilà, ben le comment système guichet fermé. Guichet fermé ya to sala. Biso to akuna ba. Pour le ba pona arena Grand Paris. Mais quand yo les so. Yo na so ba tu musu ba ko kota te parce que ça étouffement magri. To Lucas ko problème ni o ba tu ba tika la bana ba billet na ba to sel la ba événement di seka lobi nango. Yo mo batare na Grand Paris babino so ba yeba ki ke mutazoya o isa leader na bango nya surtout il fallait battre 4 jours. Ah bon. Mais si to beta bango oyo pour to yo bandela bango 3 fois. To beta pena lundi mardi mercredi. Wa to sala ngo programme oya. Mais to si ça na o banda ko c'est la biso pour ndenye zo kendele yo yebi. We na rien à pouvoir. We ga le ba sur le côté. Mais côté spectacle papi. Il y aura aussi du nouveau. Oh bah la poto ba monana nous te ba revivre ngo na podium ya. Est-ce que ba na poto ba monana ba ujana bye bye ba jana te lo ba kutana ba ujana biso spectacle yaka ko le stratégie za wera ko le événement to za wera donc biso ba bilo nyo tout yaka di nouveau au monde ndeto beta Bercy ezande moto beti oti ndeto beta Zénith ezande moto beti oti ndeto beta Palais des Sports ezande monté ndeto beta Madeleine ezande monté ndeto beta ba salle de force ezande monté eza ba bilo musu to yango ya sika parce que biso to c'est au monde déjà to ça yo de yake moni moro te za deuxième qui boussa pipa oh zompan deuxième qui boussa pipa est-ce que vous avez que le roi d'Afrique la première qui boussa pipa barali mukona bimsa qui boussa pipa ça toute la première fois butu e kota na moyi ke na butu muto tia ba net ata le clip soleil yo mona te butu kota na tongo batu baza clip soleil ouais ba soleil si batina à laquelle ele mutu nyote fo alata azo lo rapema ekoma sentir et le rapema ekoma Chenet, au moment où tu vas bien à la quelle oui. Donc, on va sur la zone à l'obé, ça dit que au hôtel, bana poto ba hôtel, est-ce que journée est à la nil. Arrivé à Ouera, à côté la nègre, ni. Pour plus rentrer, ça c'est demandé. Au moins, tu vas retour du roi. Sur scène, Europe. Donc, retour. Au moins, ma conseil, est-ce que va essayer de retour? Non. Papa, retour, tu es. Parce que, oui, on a demandé. Pour te demander, on a belé. Mais, les biso. Nangata peso qui l'attend peso bibeko. Très bien. Muto soina nyoka bana banga partir mu selekete po ba utu bazaka simoko. Soko tala sambo yika matite ningali ta okati ngete. Oh. Nyoka peut-être ça vous selekete plus. A bouger. Potika dia na somo nyoka. Zombal. Si. Mais papi le prince Weranson aza papa aboti bana ebele, mo ebimisi ba artiste ebelo ba ko la fierté la musique congolaise ba roté capé drapeau na biso. Est-ce que il y aura aussi d'invités de marques le rôle la bana na te retrouver qui Weranson dans la scène musicale l'héritier Watanabe. Est-ce que tu aurais comme la présence il y a Ferregola, tu aurais comme la présence il y a héritier Watanabe, Fabregas et les autres. En bon terme déjà bah surprise c'est ça sur le but surprise c'est ça on surprise. Donc il y aura des surprises. Ah bon. Surprise dans le banc on te sait on te savait attends il y a héritier ça non surprise pas c'est ba tout ba qui vient dans ça. Donc ce que ba surprise ba le bangoti. Mais bon on a Babilongi o senga qui faut bomona mais ça des symptômes to benga surprise to robimsa te to devoir ngoti donc ba ça la 4 mai ba arena Grand Paris mabe koti parce que retour ya roi eza pena mutu wa mutu faut ba na place nae zompan batio pena yo vande sika yo vandande baba benga nyama na kombo na po igwe mutaoya. Est-ce que vous avez rebelle ba utobeta betape ba concert est-ce que vous avez un retard là bango pour que vous fassiez cette différence ba concert à la autrement na ba concert bango ne faut pas ça avant ba beta concert ba tala ba concert au le roi d'Afrique beta ba concert papa chéra beta pour ba soit idée est-ce que so yo les so voilà est-ce que biso to retard la pena au concert mo beti bo poto soit idée bango ne faut pas tala concert au le roi d'Afrique beta ba soit idée pour biso to na tango otala te parce que bato tu ba beti wana ezaba na wera Fera mona wera la beti na kasha wera héritier mona wera a pas fallu tout le babatu ba beti ba ready amisi ba beti bien ready to zane pe diapason monter ba bazam te to zali diapason mon côté to zali diapason mon côté mu comment te to beta sebe na nyuka long mu comment te to beta sebe na viva la musique
dans toi dia pas monter oui rason le roi de la forêt eza wenge quand wenge mtu yana caché au vanda awa so tali lelo tous les orchestres bazana kako na bango parce que kako il est le 7 juin au sali 23 ans auprès ya oui rason au créer style na munde na bina google kanchu oh tout à moment beta kanchu kako so juin ni tout il faut ça ngo siko biso so zina ba orchestre ni tout à oui rason a sali maison mère abimisi s'il y a deux animateurs dans abimisi Bill Clinton et c'est tous les orchestres sont malades maba so na orchestre na on habilité c'est que musique no yokate la preuve année nandi na papa chéri anniversaire 20 akena ozale ka Bill pop que une Kilimanjaro wana poto viens mso wazeka bina buka na teche ça qui y a na image ya Bill papa emba kuta kezo biscuit les écoliers image ya Bill so donc orchestre tout il faut en Bill Clinton quand il y a pas de Bill Clinton c'est que musique no ekobeta et betati donc c'est à dire que biso ça que tant le roi d'affaires a façonné faire racheter chef d'orchestre tout l'orchestre comme la besoin que chef d'orchestre bango azal appelle local l'affaire chef d'orchestre s'appelle roi elle roi affaire ça va sommer faire peut-être voiture moya vert bon ben pour nous kaka voiture moya vert ateza ki mbamba bamba couleur rebelle donc et puis mara vert donc c'est-à-dire batu ne faut pas copier ou et non ou ratala sur net biso ba concert beta ba ko copier net ni pour hériter déjà outil la maison même kacha bi mana maison faire mtabete ba dida maison même so to copier net ya nani c'est ben ni ko le ga oui na kata mboko totalement faut pas copier 20 na beta stade ndeni 20 na beta stade ko beta peut no plein mais ça là quoi 20 na sala stade de Marti azoko ta ba porte buka na yango mo non mais babi basta dans lelo ndire le ki akalati yo ikuto sana oyebi critique apeko le kate te na bi balobi ngana viva batu balobi te yo na vino viva na verbe de supposition soki soki te viva ka mobali nga baloba ka te nga so mobali azana besoin nga aya pe menga tout ça face à face nga ko beta la sima mutu te parce que lelo to na iso basala o veto na sa veto na kota pa o mo ko kota ko ante ya mutu ba porte buka na saba simbango ni garde quoi c'est saba simbango porte saba simbango buka na kaso mo na boye taba ba fulu ya batu mo si ya batu saba simbango yo mo mona ba spectacle et puis tana Google o mona teke ba loba ke salle o il stade o l'équipe stade nyo surtout na ba salle beta ba tchara 21 o sala 150 000 mais tandis c'est stade de 80 000 places mais vete na 150 000 places le meilleur stade na Congo mais ba stade to beta ngo 4 fois to beta ngo combien de fois mais stade to beta ngo belé to akuna laquelle to beta en 2003 kokota mutu nyo to tchabe de wa paiement le bien et puis vete to kokota ba na stade akota ba na si le rolata Zombwan, 20 ans bimsa ki buisa mpipa mutu nyo surtout atosobe la mano ya uniforme ke de classe mais faut pas bambakara moi kacha dragon. Faut bimaka dragon opération dragon. Si voilà là tu famille les frères. Là na kata na mwamkia. Ya te oza mota benga bina $60,000. Kaba un roto baninga na 14 heures vraiment pose la tata autoza na. Et tu as dit combien? 100,000. 100,000. Merci beaucoup na Théo. Zombwan dans ba stade wango donc ba te faut batala. Mone ngande na vanda boye. Tala. Est-ce que Michael Jackson a kufa na susa wera? Michael Jackson a kufa na susa wera na ndenge nini? Atali bevenema. Atali bevenema. O wera so le roi de force là, amitali ya ye ekokanité. Atini papa na ya a. Ate ndele za be mwana nga bi fo sa de ka featuring. Venture azali na calendrier za ki satiré. Habité en tout cas ye bisaye na sisa mama calendrier na ocha ici parce que Michael Jackson a mema exaucé na gladi. Et papa na ye alia mikungu alia bandindi mampata lambi bilo et puis papa nani alia ya ba Michael Jackson alemboli na sana iso alia na façon moko tanga songa ipsi mwana na Michael Jackson des abonnés na otokuta na we raso le roi de forêt mais azana calendrier ebele abi obengo après Michael Jackson apika crise parce qu'il a kufa ya wamona ka Shaggy azaki seul artiste beta na carte anniversaire ya Michael Jackson tanga moja Michael Jackson kufa bebe keba na oyotika na monde 6 ça fait Shaggy mi ya yemo mbangu ai pa we raso ba beta ba ona ya obo to beta concert wana Shaggy na parking à Grand Hôtel zompal c'est-à-dire que we ranson aza mutu moko boy oso avandi yona sabino na iso na bezo ba finisa we ranson te we ranson le roi d'Afrique comme na bezo a mériter bonheur tala ndenge abimisi bana azwina bakoko ata yo moko vraiment c'est-à-dire que bana na bakomisko ko pesa ye ba bonheur na ye parce que ako prouver ndeti nini sali ni ba oyebisa we ranson na betité po ba sali ba ko benga arena eza association ba milliardaire nde ba bluquer ba sali to la ba sali faire beta yo arena Adidas donc to na arena bilamba to na arena ba voiture Mercedes arena to na ba arena tina Brazzaville arena eza
ah nangola arena ça ka biso ne kamboka na biso ne ça arena ba ba tia ambo ba pesa ikomo ba govana bana ils ont une casse mais pour ne kataki parce que bango ba di ba sa arena siko tioke na ba mikilo omona ah merci yango de comme arena donc eza que we wa son de roi de pas beta ba seigneur toi ba ka arena ngo ça di nouveauté eza ba milliardaire ba parce que si na Japon arena ça na Japon ba na arena 50 000 places. Donc c'est-à-dire que partout ba tche arena eza ba milliardaire de ba sangana association ba tambongo nde ba zuizi ba salelo moi c'est que ça donc 20 ans na tabo tiki biso parce que ni na suka to beta avant ba combattre banda batu ba yebi we raso na beti na salle de France o ya belé là batu tout ba oganga hélicoptère eza ou comprendre donc c'est-à-dire mais c'est ça abetagi ezaki na tête d'affiche teke we ranson mais abetagi wana abinsa ba koleka tous les batu ba ezaki fête new africaine ezaki ba ninte ezaki fali pupa jibempiana we ranson c'est jiba zagité ana Congo ba soira deux personnes we ba ona fali o taba tu souhaiter d'accord so yebite ba prendre si ko tango biso to yaki wana batu ba comprendre que conseil comme yawera ko kita veto na kiti et puis ni ne katani ba combattre ba bandi mukolo ki combattre bandana bitumbe bandana guerre à combat banda jour ya wana ko kata ka veto na beta mutusu abeta na sima na iti igwa sai nini akati makamu voilà mais na poto pe ba réclamer yo Bill Clinton à Gianni est-ce que tu peux retrouver bino na Arena Grand Paris à Weranson le 15 février na Mikilian Poutou en tout cas ça na le bezara ainsi soit-il nzambe mutayebi la poma pena nga ba benga trop ba te nga ba réclamanga déjà nga ba réclamanga makasi ça papi le prince ba bazolela nga ba journaliste déjà baza kuna ba bandidi ya ko flatter nga ko tia ote banda liboso monsieur pa nga bande pa nga nga ba bazolela nga ba réclamanga batu bazela nanu l'homme de Kassati yote papi le prince secrétaire général de contre romain abimaka mabe siko miki des asko na beso ba yo kasiko évangile na beta asko ya fara na simbe la bango ba table na mautu ba chakana en plein scène on va mutu ozala calme veto na yo kanyo tu bozolo ba ozaka o mwana elaka kanaka mabe papi le prince non mais comment on a mis qu'il y a Poutou au sol biso bien et ça il y a pas de messa demain et demain ça sera quoi ah bon on pena biso to rebeti c'était pas ensemble les routes de la forêt papi le prince Bill Clinton surtout et puis aussi mais appelle l'inguiché au que ne voyez pas c'est là oui mutu ça que peut voyez pas c'est là ça va c'est là elegi na ça appelle ce l'ingi oka batu ba c'est l'auto c'est le papi mais on sentit que comme ozokoma on sentit que batu bo komi ka siko ba yo zo ba to bitambusa batu msu ba c'est la Tokyo cheka na ba bagage wa mais yo si ba ko so ate to beta turbo to beta no zo na sapela que oza aimé donc nga pena na aimé papi le prince papi le prince a aimé mais pour que to kota na ba sujet mususu na nga pesa message moko clé na ba amoureux de la bonne musique wa ozela yo bato balingaka Weranson bato baza prêt pour savourer la bonne musique avec Igo le roi de la forêt na Arena Grand Paris on peut basombi ba billet comment va la motiver à organiser ba billet pour un concert à Weranson. Donc merci Eric en tout cas tous les fanatiques à Wenge musique maison mais boye baké le 15 février Arena Grand Paris ça mutako sabino te atatonné te ote ezali soko za ina problème à retard na yo somba billet mbangu kende déjà pour billet tiré 4% yo tira na monde si je savais so na yebaki ba betele lisolo te s'il vous plaît quota déjà donc biso comme dame de tozara chaque mardi mercredi jeudi tozabona qui point de British mardi za répétition police des rois de frapper sa c'est pas Banabasi. À l'occurrence des femmes de double passeport diplomatique Rachel Molefa. Le rôle moi si o sana ki babenganga papa, o botelanga Ben Moucheni, o botelanga Prince Lay. Bafatu connaît Léon Sibonga leader. Na tu vois bangonde bat bazo chance même mercredi jeudi et ça va répétition ordinaire public. Au pénal le roi de la forêt à solo la rana public na ndenga sansené. Au moins pénal les représentants voilà ba panneau solaire ya Congo MDD business. Fiso itu kwa matina podium abi président na bezo kanje moyemela mama si régime pata. Au moins pénal mutualia ka mbonga propre. Bruno Lubika a matiabi na za bezo kanje moyemela Igimalungi. Zompan. Au moins pénal le ko la ba le gars là Massanangai donc nani Pichu Mwengi les Canadiens Pichu Mwengi Masaya ye mutu na minito abeti mama na staff na lemba so kitika na écologue wana opousa moi oyebi lupango robino anda vana ye mutazwa ye mutasombiao abeti mama na staff esikana donc restaurant kitoko bani na zona ndaka ba idée ka ya ba ete osambota ya 155 donc toi na ba VIP
Donc, à matin, c'est une la président golf là. En tout cas, donc, mercredi, jeudi, et ça va répéter. Mais entre-temps, Bino Toubo continue toujours à savourer tous ces pays si-bas. Il y a un peu Bino Bobina Binanango. Pour des gens, qui ont aussi sa album Morote. Aussi sa Morote. Déjà 2025, Bobina Morote. Donc, vous se retrouver, vous comprenez que Weranson restera toujours Weranson. En tout cas, mais pour la bande poto, déjà les 15 c'est confirmé. Arène à Grand Paris. Déjà, bon, s'est retrouvé, bon, on a babilengi, oh, le roi d'apporter Sabino, parce qu'il y a l'ingabino makas. L'ingabino, bon, ça, la raille, il y a un l'ingabino. Donc, bah, tu tout, bah, l'ingabiso, n'a vu que déjà, la minute, vous autres, la biso, bon, c'est là. Donc, Nazana, on a. Voilà. Papi le prince, mais tellement ébélé, Yosa Mwana, Yahweh Ranson, dans le clan Wenge Toloba. On a éclaircir Bisso quelque chose. Aujourd'hui, qu'est-ce qui se passe entre Weranson et Blaise Boula? Pour te béler, bana besoin de la précision, Papi le prince, Nini Roleka entre Weranson et Blaise Boula. En tout cas, bana le monte, Roleka Bambale. 20 ans à niveau, ça a un problème là, bata bonte. Blaise Boula. 20 ans à un problème. Parmi les cofondateurs, il y a Wenge Musique à 4x4. Atira aux alatés. Azate, pas tirer aux alatés. Pour mon colo 12 à 12. Weranson à 12 dans ma. C'est vrai. C'est boy 12. Pour bailler, va pécier mbotété, va pécier bandé. Bon, c'est yo pécier mbotété. Ndé benga 12. Et pas ça l'a bien pécier 20 mbotété. Et ça l'a bien andé ni frère naïe, ndé ko naïe. Non, mais ça lit bien. Après ça m'attend quelque chose, va problème les ali. Eric, 20 hein. Aza Igwe. OK. Donc ça na ma bémo pour ça permet na été. Autant là ma boka Blaise Boula, te même flexion ma kasa yo pesa ngwe. Liboko ya Blaise Boula. Ben flexion na. Yo bien pour pesa papa chéri mboto, mon était papa chéri soit solo yo chaboy. Solo so ina nzela na. Liboko ya Blaise Boula. Ben flexion ma kasa na yo pesa en 21. C'est bon. Il y a un problème à 21 de et pour ça ya parmi à confronter. Ta yo ka vocal ya papa chéri maté. Baka kate lisa ponge onge bande koboyo kalisa po ya wenge muzika ezalaki na ndiba boma Blaise yoka oyebite yoka ngamna bimisi oyebite voilà ibandi yoka ba Didier Masela Weransone JB Mpiana Alema Kaba basangani yoka kasi yoka ti ngamna banda yote voilà babi babandi boyo lisa ponge onge bande koboyo kalisa po ya wenge musika ezalaki mokolo moko na ndiba boma Didier Masela Weransone JB Mpiana Alema Kaba basangani basali wenge musika mouvement mebimi basali 4 personnes. OK. JB kata JB mtasali vocal mais tellement la sincère ami check na yasi mawera. OK. Pour bimi na 3e personne Didier Masela Weransone 2e. Comprendre ami lobi vérité ngana yana ngana sima wera ami toi basa nango 4 personnes qui est badimsateur tala Blaise Boula bayi Ado Domingezi Sele Boula baye ba baya da baza ba levena bakuta protocole ça bakuta ni ne ça au moins fait rigola tala fait rigola parce que toi tu fait rigola le monde de le roi d'Aporé il était le chef d'orchestre. Il y avait les mots à ça 20 ça ne va pas présider quand on tout ça l'emboué parce que le chef d'orchestre a direct après 20 était comprendre très bien loba n'était comprendre oui donc loba président koto boy anamo pas chef d'orchestre yo moi l'accès ba ngebo ba na mité Blaise Boula finga affaire Blaise Boula a loba ko na TV bo mona o faire abeta na 4x4 t mais ba l'accès ko ça lukuta ba télé image yé na podium faire na podium moi c'est pas quand même moïb OK na lukuta pas papi moba yo lobi faire katika robeta te azala na 4x4 ba tolo ko image yo na podium faire na podium o loba suni do yimba na faire donc ça lukuta mana chata loba mais tu kotaka faire alaksi bonke ngana za nkoi ngana mukolo mais we loba apesi mboti OK alaksi so mwana muke manda chante ayoka apesi mboti manda kwa telemari papa ça fait mboti alaksi bon ngai wanati ngana Igwe mais ça place à matanga mais yo na epsa ala sabu si on mani Blaise Boula faire on a Blaise Boula démonter na personne différente faire gola ça chef d'orchestre wenge musique maison donc il y avait la parole de Rolobat et pas Fintune so Blaise Boula na wenge azana parole parce que azalaki même pas chef d'orchestre azalaki ba venant so ba dimsasa ba vandi ba osola boy donc yaza mutu ba vanda kuna na suka OK ba tala donc ba ya ko yebisa bango. La preuve non moni yango jour et Rolanda atira ko mata même pas na mutuka. La mutuka to monera 3 personnes. Mais quand on a zéro. Oui ensemble. Kasi so mo 12 bien ce que yango ana o ya duka yango. Ya o mona. Non we randa beti Blaise Boula 12 jours na yebso amati te parce que azana niveau na été. O moni Adolphe
asali la obabenga humilité précède la gloire. Très bien. C'est ça au moni Adolphe tina dernière minute bazwaki Adolphe izana mpandi au moni pe na kata kiti avant na simana avant moi avant na vous comprenez yango moni kenagi donc yeta nga sa mo accès ko bato ba lekio vous comprenez parce que yeti kala même pas ko yo pe satani ni ata mo donc ba dimisa ba vanaka na pese sur exemple tango tobeta conseil ya réconciliation 4x4 na stade tala nde ba ya kota na ba chamon na ba chifali yo mona blaise wa fana asuka suka ba kuna donc c'est-à-dire à un niveau ya ko apporter un plus na kata wengete kata administrateur wana na tangelo eza Didier Masela Vientone JB na Alain Makaba donc yaza tala niveau mon côté donc faire à l'équipe parce que faire na kata orchestre na azali chef d'orchestre na mama wengi faire à l'équipe Blaise Boula na moi notoriété na moi moto azape na moi la pression na entreprise faire akenaki ya maison azali chef d'orchestre yena entreprise abete la tolo na kata 4x4 azalaki et l'autre côté. Donc il y a zaki le kola bemelia il y a zaki le kola ba Alain Pela et si ka ba kondi ba vandi ba sola ya poussa nati. OK. Il y a za mutu bo ba PCK ordre. Là tu te comprends. Très bien. Eh ba PC ordre. Yango mo ki mutema mabe na jalousie ne yango yaki ko panza wenge. Oh, mutema mabe na jalousie ya Blaise. Yango sala ki parce que le consort le consort intercycle oh et bon il y a batté réunion à Souka. Réunion ya suka o besa ki bana moi basala nini ba yokana o bazongana ye mutatelema etaki parent de la révolution to yokana lisusu te wana Blaise Boula pop ba kena papa chéri mais tabilo kima ki okena papa chéri po bosabo boy nuit wera basala même pas inane bakabona papa chéri muto mona mutamala mukena nai so point bosala même pas inane au moins kaza produit moko ya mabe. OK donc Blaise Boula zamboma mabe au moins oya yaki osala wana ezaki babenga ezaki ba aza indiscipliné babe a régler wera na mbote na bien ayepe na bi akopousa na te tuna na yeso akopousa na te opousa ndeni yo pesa wera obanda opesa mbote na obo ndeni yo maboko eza bien te maboko Blaise Boula eza bien te bo nya olo bana to obetanga solo nani kasi bino nga okende bo we ngolo ngaba poni na yeso na kana lobi na esi na tangie to ovandele peta tenese maboko ne bien te eza ba personne opesa wera te mais vrai problème ngo eza nini na to za la problème te parce que là tout na lobi est-ce que moi elo ibo mabino yo tout na nga te na tuna peut-être ko yeba wa éclaircir na zane lo wa yeba te bat ba ko kanisa te yo Blaise Boula malamu oui yo za journaliste très bien mutasali art ezaye donc zone mikono ke pona ni osaibo yo tuna esenga magicien te ngapa ina ba oswa te ya ki wala magicien te mais peut-être occuper ko na lobby na yebite ozo continuer ne loko mutalobi na yebi yango te na yebi ka ko poussa na te parce que maboko na ezana makwanza a poussa pema igote onga na lobby yango wana mais c'est-à-dire que cette azali na kata dimsasa za kité azali simple mubati na ikoso so mamai ke no so ma crédit zomba batindi yo parce que ça n'a même pas au-dessus de ma colonne c'est comme limsa ça va vendre la preuve non comme on a reçu que ça n'a ngote on va l'action que va continuer pe na kata mutu kate soit ça qui limsa ça pas ganga ska ça 12 à mutu soit ça qui limsa ça fa san allo ba complète ya deux fois vendre gaza soit ça qui ya mutu mayele banga ba vendre na mpanzo la sima pourquoi deux fois vendre yemo au moins mutu vendre pas mal deux ça dit yemo donc c'est-à-dire aza et l'autre côté so aza et l'autre côté Blaise Boula aza mutu moko ozomona nzamba ba confondre moi ta weba Adolphe akena ba Blaise Boula po wembo sama kama buto abo moko to bane wenge na biso to sa to kene boso aboya ba est-ce we rapena ninga zana na yepe na ko beta mzina mboko pe bat bayoki ta de grand weranso OK papa mso fait partie sa biso lobili kama mucha virgule ko cha pointer yo mona teta ngaka vento na ke ayebisa bango balingaki na bambambati po bosekanga wera balingaki na zinda po bacholanga likambo kana nzambe mutasukisa mais ta utana nzembo ya chanter Switzerland na suka na on veut toi ba lomo za très capteur faut kangango tu peux me quitter mais est-ce qu'un jour l'avenir me donnera raison ciao lelo bango nyoto bazani ba pesa 20 raison l'avenir est pesi bango raison et pesi wera son oui siko neto zaboe au moins Blaise Boula a mis ça au bâti bango bazali ba ko diembela parce que moi na wenge moi wenge yo kana so yo na so ala miseka nzemo ba repécher ka se valate lelo faut yeba lo mobo il y avait des musiciens bazali taba ya 4x4 ba tout bazo na chama ke OK o chama ke parce que bazo couvrir na mu pepe ya bato bazana taba panza boyo comprendre que wenge zeka des personnes c'est papa chez bona le roi de forêt
bango nde bato bazaka bino on odie mbia sibana bango siko batiki yo moko bundati elorote ngana kuta tabie Blaise Bula tale lelo ana kisasa pas Blaise Bula ndaza il faut abanga les rois de faut ba papa chéri Blaise Bula boyebi kaza ingénieur c'est le aza mutu moko na minute yondo sabo se faire repasser no bébé na ndako benya yo bonsa Blaise Bula mais aza ingénieur so moko pour l'atelier ouais c'est ça au moins neto ça ce bafle o bébé bo benga ingénieur ya osala ngo mais lelo ba fentone ba longolio na place yo tangaki ba comme so célèbre la musique en réalité c'est ingénieur copie na yo zani au bon ça va courant zombal ba bilo yo face à l'angwana sikoyo batiki yo moko est-ce que ba Blaise Bula comment servir là-bas Blaise Bula ko servir là-bas tout n'a pas pu le pas servir au cerveau barni omoni awa na nini oyo nini maisha park oza pembeni ya Izipa o aya ya nyangwe kote tutuka luza sala ba na maisha park azwa sikana abeta dimanche webit ngada ina ba matsa nga ba jogo to beta tu na kata maisha to koti na kati so neba za ba kiti ba pesa kiti mo njoka Blaise Bula ayeli biso kiti Blaise Bula na ayeli ke natabo Blaise Bula isala ni comme on Blaise Bula yebi Nathan habité a mérité Nathan esalinga ko a mérité ce comme sala nae na ina somba bien ye mutazo servir nga bien na bezo servir bo vendene abote ndeza bo tasko pourquoi servir parce que sikawana de ba tchake abeta wana c'est-à-dire na ba bouteille mo bien ano ba bandola na loka 300 fois 300 francs na bouteille mo mo ndeza bo signer contraté avec en production yo ko bete pa na bango sengo beta kuna bango bazanga na bezo bateka masanga na bango tama ba pesa monter so bateka peut-être bien 700 fois ba 1000 francs da ba 300 collèges à bidon siko ye tellement muta pasi et là batinda peut-être mutu moi sani asala kaki avant neskana bateka kati mais ye moko vandi so muta so mabia pas comment ye moko leader ye moko azo servir kuna ye a serva ngai na ba atekena masanga Blaise Bula kit awa c'est pour zumi kono ke ina maisha pa ba begana eskana kende tuna moi ça Blaise Bula na ko lite tala pesa na kit ko vana likola congélateur je jure devant mon Dieu c'est la tombe de ma mère enfin je jure na lati boule on a le baboka ça dans sa vente si la serveur de ma mère de mon père asilisi aki ofana likola après likola ya congé j'ai ma na lobi boy maman na kufa le jure boye la blague maman kufa le 6 juin 2020 le confinement OK nena lo baboy na zolonga awa na matamutuka so na kosi na sala accident Blaise Bula a servi nga ba bien ye moko likola le koso a okanta ba 300 fois na bangwana so ka tiki mutu so sala na suka ba oyebise bien te artiste barman vous comprenez so azoni nga ye mo azala mona ndé ba sombi boye po ye asignera 300 fois na ta dega le koso leader a bongo masanga te ba ko yeso compter andima ko tikela nga kiti po ye avant na likola congélateur pour atala ndenge bazoya kosoma masanga po ya kontaka donc azab barman abed Blaise Bula et puis il a vu na ye ana ndenga Congo ndeza boy c'est quand les Saint-Valentin beti oki Blaise Bula il faut c'est en 2026 le 14 février le 14 so il a le 14 au Saint-Valentin il faut c'est en 2026 sikoyo na moment oh yo se compana le roi d'Afrique tanisa le roi d'Afrique to zukaka koko wera mokata bina filobe ibato alegi Blaise Bula 500 millions ako berger ngamna so bina file nako na succès oyebi bina file leki bina file ba nzembo ebele o ebeta eleki yayi koleka Blaise Bula y compris na ibato en piano donc c'est-à-dire que wera ça ko vanda ne boy abi bon mettre ninja sikatenda le sage vanda no calme c'est Junior Katakata vanda calme Dr Pichu Musungu le directeur marketing vanda calme abi le président Sami vanda calme Bonheur vanda calme na ede na oyo na osate na otinga koko moko babise ka Patrick Beckham ça chargé na Blaise Bula yate azane loko moko te o akoyeko telema alobi vous comprenez au moins alinga ba na sale loko wana poko mbone tangama parce que yo ndoza be mission to yo sala na tikala jamais au monde yo da sommet otangi programme Blaise Bula sala ngote et puis oyo otanga comme Blaise Bula pour lukanga po yebi Blaise Bula pour mamasali so yeba sepela ta ebia ça la peut déranger qui wa et déranger ngana ndeti nani ngana yebi ke mabo oneza makwanja siko na yebi dia bon siko moi yebi ke so ina sali boye papi le points oleka odi manjaka oleka sankara to ba oloba kombo na ngesa ini e yokani yo ce qui s'est fait yo ba no yo ka komba Blaise Bula te tozo appela sincère et tantôt ba sali encore te na lobo ce qui s'est akufa kiti yo ba ndotanga komba Blaise Bula na yo ka ngona mamba sokoda voilà na musique yo ka nongo te so na musique yebe na ko barman
na prendre bino tala na jira maman na pamba te na jira na papa na kuta kufa na 1986 moi j'avais l'âge de 8 ans mais là on attend comme là c'est-à-dire ngai témoin so boy to kena yo tina kati ya maisha pa côté ya ba tutuka luchi a servanga masanga ayelinga na kiti taka ndimia yeko tika na kiti pona so masanga yake ovana na kati ko congélateur amatina likolobo wa Blaise Boula bonga na otanga koma na manyunga pas gagner à 300 francs. À 300 francs. Voilà, mais moi t'es affaire ça là on est après plusieurs années il na kulutu na yewe ranson bakuta na raté bakuta na kala batanga ya sege et sangisi bango tout monde ça là qui batu bien comme on a les padres aillé à s'incliner devant Weranson la pesi mbote mon public est gangi Weranson na fait rigolo bazu plusieurs années tu o les cas on attend roya ça va rappel thème o les que c'est les cas mon thème wana ya ko reconnaître que papa na ye kulutu na Weranson azawana ko pesa mbote bino bana wenye musique à maison mère ça là bino comment c'est mbote en tout cas on est un mobile bobo sana moi mki ce que photo rappelle abino encore ndeko na ngai ya zo Balls ingénieur Balls en tout cas tala na senti beauté vraiment dans ingénieur ya solo comme ingénieur est moko boyo ingénieur zo servir na ba tala ba ingénieur ba ba Balls bon on est là vraiment il faut qu'on le dise à la vérité so c'est rappelé ba 2020 2021 yo ya mangata 4 émissions oui plusieurs fois tant zo ambasu oui cause zena obundela po faire zo ngapema le roi d'Afrique oh boyamba na bité na loba ngo bien ke oh tous les rois de la forêt sali doit so fin c'était il faut zo ngana bana ni nyoso so ki les rois d'Afrique na bana ni nyoso yeba ke papa Chiroza na bana pe bien vient na biso mon pao idem comprendre ba tout ba sana bana bon bien musique na biso ti loba comme ba voir ba le ka biso passe to linganiti faut ba sa to sa bomoko na bandi combat na zongi ça fait rigoler pembe na les rois d'Afrique batu balinga te combat to ba ko swana tina koma lelo na mbasu nga botama mama na nga botanga na sikati so mbasu ti o mbasu ko na les padres faire faire sozo talanga ba golo botala mbasu comme on les padres so botalanga mama botanga abotanga na sikati so ti na mbasu ti papa botanga na sikati sa mbasu ti na banda combat oyo nde komaka tina niveau na koma art na ya tina répétition ferry batanga na ba image il y avait des gens au bakenda kotonga ngai pa Vincent papier sopi j'avais déjà au kuba benganga ba mandia na ba fan mususu kutu ba sepela te jamais faire ça là ba sitikelanga j'ai fait grâce les jours on a kené pas Vincent tona ba veto ba pesa ngai polo ya chaîne na biso ya télévision pesa nga polo ya jaune hein Weranson na répétition to ya Vincent pas là tisco yango bra ya noir to ta répétition biso na Vincent ni lamba moko ya noir nga ya jaune na ba timso muto mutabaki sifo batu wa s'attendait que Vincent ba aussi spandenga ruba longa oh acte nga na sali OK tonga na sala acte wana Eric Javé songez loin son point très bien on est aquí avant to beta concert ya 4 ya wenge mobimati wenge mobimade ba bandi tanga na bandi guerre après papa Amadou Djabi ayoki koloba nanga asangisi su wenge bazali na cadre nga zoka to sangana son point tanga sangisi wenge na talisco wenge beta wenga te beta 4x4 mais batu ba oya pona papa Chirina le roi d'Afrique ba tête d'affiche ba oya siko na ndenge to za na orchestration na ebike na 100% 92% ça déjà pour papa Chéri biso to kotika na de na bi rien parce que sotali wenge te beta kuna sotali zo le roi nani tutuka luchi et kokota banimateur bakene pa papa Chéri ye mo Blaise Boula nde wana akene pa papa Chéri bale makaba zobwan ba tu bakene pa papa Chéri sko biso de scan to zakiana espoir ya ngana tana bi amutu akoza pour biso kaza Emilia pour Emilia pas que na ma yaki pa na biso mais à côté pe na flexion makase pas de roi d'Afrique parce que fine pe et pas nous pe na et pas nini la maison mère nde na kota bi neza boto na Emilia ce qui fait yé permet na 27 to koma na équilibre 27 koma na wana debatu taka faire mutalikolo Emilia mutalikolo na ndega ba vocal 27 pas comme ça pour faire ayemba faire ça pour lui faire ayemba apede tala na nzemne o a imita papa na biso nani Pepe Kale ya pas donc c'est-à-dire que faire azana azab nini na sala tout faire azonga permet na 28 batu ba pesa nga chance té na swana nango batu bana poto mon na te bozana ba image tout boyebi yango na tina olela na tina zwimbasu na sala émission na bino bozo ya wamba se wana zana na Wileri oyebit avant na zonga lemba wanto yaki mama na biso kufita ozela 40 jours
non ça le mission na ba mbasu na zone là partout faire azonga ça na mission so ban faire azonga faire lelo yo nzamba ikolela na ngai nzamba ikolela na ngai faire oloko ngana sengaki ekomi kokisami donc ba honneur oyo faut pesa ngonga faut pesa mutu te eza combat nanga mutu ko diembela te faire ne bazonga on a le roi de la forêt bolelo ba comme ko sepela faire mutu abetela maboko lelo za papier prince ngai inde mdasala ngo siko lele mutu ko yabo abima liboso lukuta atoti ba petit ba Hervé Petit Pitopale oza ne États-Unis na Dallas autour ba Péri Mosengo ba Ken Mosengo ba Titi Mosengo ba Merlet classe ba oyebisa eza combat papier le prince abundi ata président nanga le roi de la forêt bi ke Petro abunda ki pona faire bino pe boyebi yango monde mo meyebi tina kenda tina rap ya feri na belela papa Hervé na yo kanguya na yo na sango lelo ota ba image boso sa bomolanga ngai siko lelo nzamba sani nga grâce feri asaleli o nga la lingaki aye devant papa na ye tala siko esengo tala bolingo o fera zui fera pesi le roi de Fombote tala succès feri ndenge mati sou makasi tala feri ndenge komi et puis pour mona ke fera zali na besoin papa na ye fera zali na besoin papa na ye mais azalaki lokola moya poussa nezate atalaka un mot vandi pe boamoni toto atembérité ayeko tika disque n'est pas le roi d'Aporé yo va te ça la faire bien auta peut-être il fallait kingai auta peut-être fabriquer ça y ata pene héritier ba yambié ba solia table mona le roi d'Aporé maman Sylvie oui tu as le pesa nini pour mona ke pesa ka moi ke bakuta le lobby maman pour son Instagram là oui na moi c'est-à-dire à poster concert ya ouais c'est-à-dire au moins que azela ke loko wana azo angote mais mona bata fumwa mimbala moko so ne connaît nanga parce que bino batu ba ndeko do bananga OK ndeko yebisa siko ventionner pourquoi si mbota faire katste botan dimat boke siko koloni kambuye moko ayambi faire boke ndesiko bo ba pona ni yo mbote ya faire dans le loto loba we ensemble bongisi na faire rigola mona na ye azala na problème na yete omoni ventionner batu tout o bayaka bana no tu balongo na maison mais so we pas ventionner c'est le loba n'importe quoi a tchetche makele la boy ventionner même ko bakuta ba on a ventionner na mariage ya mwana babindombi au moins c'est le ba on a papa ne wira bakanga ba photo bani est-ce que wira abenga na ye mwana aganga awa nani oyo mwana oyo nani Nana Boduga mwana Nana Boduga moi c'est ya nani ya chifu nani directeur di Badiata acha baba kena bango na mukolo oyo fête ya major Papa Lokeli vient na yaki Nana Boduga salma iska Nana Boduga vient au mona la catalogue tant on pas vient ba kanga photo est-ce vient na boya kion vient ça un problème na mutute bana tu baza bana na ye eza ba combat biso fadaki to bunda po bana na tu bazonga pas ventionner so bato bazoi ko intercaler na commissariat vinanga wana te baza na ba intérêt baninga yaka ba pesa ba po ba mission mususu parce que faire ba po ba eba ke so ki faire zongi kaka pemana uzo kopad ba eba ke so ki faire zongi kaka pemana ventionner pas bango ba seni kope kufi so yango mo bande ko boya mais ko mo ke nzambe ayeko réaliser après 30 ans il y a des combats na banana 2020 ti ba 2021 et puis na bunango ba golo ba yebi bien que ngam na bundela bango pas 20 so loko o salami oyo bino premier soin il faut pas ça dans nous papi les princes merci tous les gaulois bazana droit ko remercier papi combat bunda ki lelo et simbi na yemo ko chetande azana yebi que za papi et puis lelo ngai na kana cicatrice na nzoto nanga na bundela ngo papa nanga te mama nanga te ya nanga chave bem le bubaza na ba problème belé na poto azo swa na batukuna na poto mais na tika ko tango te na tika ba mama na ba poto mais ya fere nga na kota donc yango cicatrice non peut un peu combo cicatrice fere les pattes donc pas pervers donc c'est-à-dire que ça linga plaisir et to za na mambo fere ça linga plaisir en tout cas cheta soyez la bienvenue et pas papa na yo et pas papa na yo papa no alingabo makasi papa no tikala jamais ko songer mabe pona yo les a sauf ka ki batu na entourage pe ya yo mo feré o retard ngo zongo yo moko so depuis kala yo yakana o déjà pas papa na o ngaka yamba yo mo ndo so retard wana mais ne ba bi rien n'est tard déjà au rattraper déjà bolingo na o et pas papa na yo a tikala toujours ka papa na yo en tout cas bonne chance na yo kende liboso zonga na rythme ya bandeko na yo o bazaka nango et pas papa ndeti ba héritier Watanabe tala ba version o ba pesa héritier Watanabe parce que aliaka komiti ka papa na ye yo pe zonga na rythme
ya ba collègue no bande ko na yo nyo surtout au bazalaka so ba vandi ba ke batali papa na bango to papa moko te mwana o li papa pesi di banga ba sengi mai ba pesi basuba ba pesa o pesa donc c'est-à-dire oza la bienvenue et pas papa na yo ndaku wana ezanda kuna yo olia kuna obanda ko kenda ngo mama na za mama na yo mama na za mama na yo so kwani mama wana za mama no mampata donc oza pena la bienvenue na kata wingi musique maison mais batutu ba sepeli j'espère que CG Junior Katakata a aimé maître Ninja Sikate dans les stratèges a aimé mon docteur Pichu Musungu a aimé ba président Sami ba sepeli ba bona on a bien abonné ba sepeli vraiment ouais ba Titi ba maître 90 ba maître Toa vraiment tu es vraiment la bienvenue na katia ndakuna na yo zala no à l'aise sala auto sala makamno no te fungama 2025 ils a bino bana maison mère on continue toujours au kende vraiment na CP là ina o makasi. Voilà, juste une dernière question, je pense que tu on a déjà vers la fin, il y a émission na biso Morola lelo. Je pense que la matin à Séguin te retrouva qui ba couleur ya ndenge na ndenge. Ba te belé ba yaki ko soutenir papa chéri, ko compatir douleur ensemble tout le monde qui ranson. Tout le monde qui va musicien belé. Mais absence il y a Koffi Olomide au pas à légende de la musique na biso. Et ça qui est remarquable. Et puis, tout le monde est sorti médiatique, il y a Koffi Olomide à Souka, a déclaré, il y a Koffi Olomide papa na maman, Batbaki au Tala été, jour, il y a pas au Koufa, bateau, Bayaka, Matanga, il y a des parents qui ont été Baya pété. Après, les principaux, il y a quelque chose au Banini, sur Yango. Pour te dire que j'ai même pas pas yaté, ou rançon pas yaté, tout ça, légion à Bango. Na lobby à Ndegonanga, mon avis, tant au vent dans la vie, tu es bara pour préparer au. Très bien. Il n'y a pas les présents quand il n'y avait pas les passés. Faut poser ça, il faut passer ça. Faut passer ça là, oui. Il n'y aura plus aussi les futurs quand il n'y a pas les présents. Normalement. Il faut poser ça pour futurs. Oui. Dans autre ça, les foot à Maka. Dans ma tanga d'abord, c'est l'angle d'abord invitation. Oui. Pour ça, il y aura maosé, il y aura sengati. Parce que voir même on ne fait pas la fête quand ça bouge chez les voisins. Donc c'est-à-dire que tant que vous avez préparé que l'on a massang, pour vous massang, quand ça te roule, massang pour vous kanguba. La campagne était à âge de mon colobonzo na kofela ki papa la kofela ki maman. Est-ce que yo ne ozana? Est-ce que y a pas yebité que y a pas ki na ba matanga batute? Moni le roi de la forêt. A kofela papa nae. Papa qui faille parce que tant le roi de la forêt les que papa ne muta boko le bango. Tu comprends? Papa est le roi de la forêt ça kufa papa boko na bango les qui n'est papa qui faille. Donc là si muta contredire ngate ba na yebike ba ya rojani ba otala na yebike ba la danse montana couloir ba pichu qui faya donc ba ambassadeur qui jabo ba talent ba côté de ngate le roi d'affaires a beaucoup ami et pas papa mo beaucoup ne le qui père nae papa qui faya tant ko fa pe tout le monde peut profiter noko ya wira ozo représenter mama niko ba kongo akufa yo mona kofi tete mama bokilo na biso po bota mama si régime pata parce que vient na so mo pa asimba exaucer na baptême. Ah bon, Koffi Olomide azalaka papa baptême ya exaucé. Koko ya baptême, koko ya mwana baptême akufa. Yo mona Koffi Olomide. To yeka ya bango ndefu baya. Jiba kufela ba matanga ya na kufa kuna bakana nga ba makabebele esa console atai. Papa emba kutu mutasala po yo yeba ye na vie akufa ya. So ya moni o ya salati. Omoni siko ya? Siko ngotala o ya yo. Moni ezambila ya ebembeza mbile te ya papa ya bana ba teke te la mota te pas c'est ça dit et surtout qu'on a c'est parce que yo boya te po ba bengi pe yote omoni ba justifier kali comme ça ba bengi yo ngana o ya te po boyebo nana tuna ki parce que po ba no pesa explication faut ba tunu question ya zana ni question papa chira tunier ni question le roi d'affaires tunier ni question yo Eric tunier so ozo justifier et pas banane avec un message ba mais kasi on a lobby azo justifier et pas nan. Et puis écoute ça lit bien. Nga on a sepelé agité. Oh. Ouais. Moi le matin ça yo ça ndé legito. Oui, legit très bien. Legitoko. Ata mutatu ya zate. Po yego nga ya obeb ça ne matin. Ko faire nga beb ça matin ça. Oui, ça go bien. Aya kate. Ne pas yeta igate. Donc c'est-à-dire il est bien. Donc viens moko aza mukolo. Omoni lelo. So pena vandi à ça se concentrer et tant que mon pao avant penanga Koffi Olomide atali calendrier alamu ki atali ki talatala. Atali simbi. Avant de penabo, abi maman, un moto zonga, papa mbakei, avec king bakei, papa na biso ba papa ba bino akufa. Ngane nazabu na tikali mukolo, ba wera ba jibe ba baleki nanga. Ngana nazalu kwa les jeunes mon au fona zo précaution. Très bien. O ba bazo tala na nini. À partir d'aujourd'hui, nous assure na ranking,
na baleki na ngati fona benga baona sangisa ba yem tazape me pesa ko benga papa chéri a benga de roi de fabeng ba bovanda tala musique dans une des autres les tous abo moko bola bo makamye faka sala yangwana maintenant comprendre raté na papa en tout cas bo excuser nga papa na biso chilombo azo tala biso papa na biso fachi bon pour mon papa na biso ka boboto en réalité ba ko pese passeport rouge a mérité ngoté ah bon mon muto azo mérité koza na passeport rouge en tant qu'ambassadeur a mérité koza ambassadeur koza ambassadeur et ezana ba critère ndeti ya tata na critère mon côté oyi ko yiko chama ba pesa ite ambassadeur le roi d'Afrique a 3 fois titré ambassadeur aza ambassadeur universel de la paix aza ambassadeur universel des enfants soldats aza ambassadeur universel à Croix-Rouge pas au méritant so net vient ne sont pas américaté le monter chaque jour il y en a pas problème ti comme tozana akanga le baso na ba on est innocent ya ti ba obeba na on innocent ba obeba na bébé chana encore des bébé chana sont soumis pour faire bébé parce que quoi si ata on sona bon parce que ata yo moko to ça peut normal quel moment au kolo ba bloko na sege na kata mabele na ba kundi ete sege za awa na mobimba to lelai yo ka mbala mo ba lela mobimbe o na koya matanga na te pona est-ce na bengi yo mutabengi yo sate ozo justifier pas ya nani abi ya yepe boya te kasi yo bon est-ce biso to justifier est-ce il faut biso to ba ndenge ni ya yete zomba po ya azo raison yo biso to lobite yo moko kaka batindi yo te na biso so comprendre très bien yo moko kaka batindi yo te na bakasa on peut ba ba ke yo te botanga so na ba université ba potongo c'est que ça rend kuta pour muta ya kopesa explication et senga ka batu na ye so yo batu ni yo te mutu alobi te mutu pas déclarer présence sinon azate pour présence sinon et saler le côté pour inini et ben bien na kitoko eleka yo sala il ça la bien réconciliation et ça mabe parce que yo momoni na ba kundi kutu mo ite obandi ya biloba loba moi ta ngai appelle biloba loba tina kata batanga et ngai ça mabe et senga ipena bongo merci encore une fois nzambe vraiment donc permettant qu'il y a te soit le coup parce que yo za mettre de temps de circonstances vous ayez aujourd'hui éternellement vous nzambe la bela ko ndima ko ya na moto vous nzambe Moïse abela ko kabula mai na deux parties ndenge ngape na sambela ki ayate o réalisango ayate donc ngana sambela ayate c'est pena bien matanga le kitoko en tout cas. Voilà, merci beaucoup à Papy les Princes. Je pense que nous sommes arrivés pratiquement à la fin de notre émission. Juste les dernières mots de la fin et puis quelques salutations à bateau. Tout bâti tout ça qui t'en pour Orlando Bisso. En tout cas, mot de la fin, on a tous les fanatiques de la musique et événement ça le 15 février biso tout na Arena Grand Paris. Batunion surtout au nom de Somba été bokende besoin. Donc et ça sera chaud. Du boom et du bonheur. Ça sera vraiment chaud. Dans les rois de la phase à Mobimba. D'abord, il va prendre les potes zongi. Et zongi les zongi. La bilamba bosoma bo batena na ça va fali boy ba ezobima. Ezo zonga pena ba toya pena ba concert bambula donc tout ça on a entre temps chaque mardi, mercredi, jeudi comme d'habitude qui point d'appui tu vois ba répétition la biso et puis bon consommer toujours 7 jours de la semaine déjà tout ça on a pour aussi ça album roté pour na ba dédicace moto alinganga boyebi ke code ya mwana nga obeta plus de 143 obeka na ya Wuli Musheni 97 067 16 44 97 067 16 44 soit bokei na plus ya Wuli Musheni 89 99 55 194 wana za wa WhatsApp 89 99 55 194. Là, on a profité directement de l'occasion de remercier mon boss pour recevoir le roi de la forêt. Mon thème, maman, si de Jiman Pata, papa Nexosena Gladi. On a remercié mon grand frère propre à Paris, archevêque, même le Bobo, monsieur Zéro Fénéa. Pourquoi pas à mon grand frère honorable Timothée Chimanga, le petit Sarkozy, ou à Namonde à James Toto, le patron. On a remercié ma casse, il a représenté voilà, le panneau solaire, il y a Congo MDD Business, il soit Ituku. On a pesi Bambote, na Bruno Lubika, Moutalier, Moutalier Amboga propre. On a pesi Bambote, na Yannick Kekuba, Moufinu, Congo. Pourquoi pas na Yadide héros na pesi bambote na ya Garin comme na kata Belgique pourquoi pas na ya Olile Opele la MTT le Japon na kata Diblin ya Roger Mvumbi na Robo Sanote na pesi bambote na staff na ngato Chapalo na mon déjà nono Lemba na moni ya Claver na moni Prezawanga na moni ba Albert ba Mathieu na moni ba Francis ba venanga Isaizola. Na remercier sous ma kasi Yemoko Balobi Léonce Bonga leader maman na Fatou maman na Bem Mucheni maman na président pourquoi pas na Chancel la parisienne na remercier sous ma kasi na Bama Sanangai Péri Mosengo donc pourquoi pas na Ibalambongo Titi Mosengo pourquoi pas na Ken Mosengo Merlin classe na parle pas na pesi bambote na makasi na ndenge ya Lemba et pas muto sali décor ya Lemba babi Serge Bangala Serge Bangala bosente pourquoi pas na Serge Makila Dragon de la Monnaie na Minicho azana kati ya Mikili ba on a grand pote mère ba kenda Mikili moi tout kaka
on a eu pénal lianza na minute ozo sepela makasi ndenge bango bazakuna donc na pesi su bambote makasi na Pichu Mwangi Pichu Mwangi na pesi bambote petit nanga petit oyo de Brazzaville na pesi bambote na ke directement makasi pona repengler na yemoko balobi Steve Muchengi Steve Muchengi pourquoi pas na Brice Escobar oyo pona pesi bambote na makasi pourquoi pas na yemoko balobi Kofi Aina na pesi bambote makasi Freddy Movadi na pesi bambote makasi sikozali donc na remercier Peyo site oyo bo s'abonner vraiment makasi un Rachel Molifa femme de double passeport diplomatique Rachel Molifa na robo sanote ya Théo Zambota mtalia Karine papa na Darlene Palata na pesi bambote donc ya batu oh na mama Biomba mama Biomba na robo sanote au mois en 2025 na bato to tikaki photo zong sabango voilà mama Biomba pour moi donc toujours ya Jean Souka moninga Akimaria Akileman donc bino tu na remercier na Brazzaville na moni JD na moni GD na moni junior BCBG na moni président na biso David Simba na moni vice Netoms na kena niveau ya point noir na moni déjà Diallo basket na pesi bambote na pesi na président ML bambote na grata ya point noir na moni PDG Page Star Jacques Mobambola na pesi bambote Anissé Noana na yo mona Leva Masokolo bambote makasi moninga yemoko balobi deux fois donc bino tu na remercier bino naba ona bwaki te président Pams na robo sana ote Dr Billy na robo sana bino te na pesi bino tu bambote ato. Merci beaucoup Papi les Princes, un grand merci surtout na bateau tout ba disposer qui tombe pour Orlando biso pourquoi pas na bateau ba sabona vaka na bateau ba partageaka ba vidéo na biso ba remarque ba reproche na bino yango sala keto bongisa musala comme il faut. Merci l'équipe Bomba Afrique et la télévision pourquoi pas rechanter ça na assistance il y a Montréal Claude Bol sort au New pour la réalisation en Afrique et la télévision. Je pense que tout le monde a niveau au prochain numéro. Bye bye. L'artiste, c'est l'improvisation. La honoré dans l'émission. Africa Elengi TV, votre chaîne, l'incontournable, la star des chaînes. Africa Elengi TV, la magie de l'info.